Shalom, shalom bana Nzambe, mbote na kombo na Yesu Kristo, epai nyonso bozwani bozolanda biso. Oyo ezali chambre privée de prière, programme na biso oyo tozala nango chaque vendredi de 22h à 23h na Vision Plus TV. Topamboli Nzambe mpona mwa kitoko apesi biso. Pe topesi yo merci bien le Seigneur. Yo ozala connecté tango nyonso na Vision Plus TV. Jeudi 20h à 21h, samedi, vendredi pardon, 22h à 23h, et puis dimanche 14h à 16h. Si tu as ma pambola na fidélité na yo, et boss to sing bolimbi sport lobby, to mandaki retap na programme na biso. Moi to sara live na kiti to sara kango en différé, bolimbi sport na yango. Et donc di maike na butna elo to lekisa mwa kitoko na prince Nzambe. Wana tokoyoka eloba Nzambe mpe tokobondela. Programme oyo ezalaka mpona kobondela chambre privée de prière oyo tobondelaka Nzambe na biso. Bato tozokroire ke Nzambe ali papa oyo arépondaka na prière. Na mokanda na Matthieu chapitre 7 verset 7 na lokisaka importance ya prière oyo esolobaki. Mais tobondela biso tika programme oyo na mboka Nzambe po ete Nzambe papa na biso azwa contrôle nango bande mpe suka. Et puis que vous sentez vous allez connecter, partager lien, partager vidéo dans des comme sous. Et puis bien des comme ça à la connecter moment oyo. Et que vous sentez que s'abonner, puis que liker programme la compagnie sur Christ. Tout bon délai. Papa te péché merci pour aller Nzambe malamu. Pe miséricorde na yo et au mena kali bien bela. Papa merci na temps qui toko pesi biso. Yakobondela. Papa tobondela 600 sa mon santo na mama oyo. Ya sunga tobondela sur la volonté de Dieu. Tobondela makanisi biso mon côté sur biso mon côté mais sur la volonté de Dieu. Merci Nzambe pour la mama oyo zo contrôle na yango. Anza mon santo. Nyonso ezonso gloire pa na nkolo Yesu Kristo. Ondele bonde na biso bonde. Na kombo na Yesu Kristo tobondele bongo. Amen. Yesu alobelo komona mukana ya Matthieu abato kota na mozinga ma programme na biso. Matthieu chapitre 7 verset 7. Tout est bien besoin surtout. Peut-être que un rappel pour l'instant mais tout ba importance à prière sous. Yesu alobi awa demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pedali Yesu albosenga ekopesa mena bino bakopesa bino boluka pe bokomona bobeta pe ekofungana mena bino. Akisi Yesu azoloba mpona prière a ko bana Nzambe tokoko senga na nzela ya prière koluka pe Nzambe pe kofrappe. Na verset 8 nous sommes car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et parce que motonionso est compris yo nangai. Oyo asengaka azwaka. Tanto osenge pa na Nzambe na komona soki to croire to jouer yango. Babi oyo azoluka pe atrouvaka. Et oyo abetaka porte efungamelaka ye. Donc tomoni bien que Nzambe azosala acception moto moko te. Moto nyonso azosenga azwaka. Nyonso azoluka amonaka trouvaka. Pe abetaka porte afungolaka. Donc prière est privilège, elle est opportunité Nzambe apesi na ngai. Ya kosenga, ya koluka pe ko frapper. Na butano bien aimé na lingi yo ozala concentré longo na ngai ko bondela epa papa na biso. Toza début année to banaka prière oyo semaine oyo leki to bondela Nzambe na prière o apôtre pour abonder pour na bande ko ya Colosse. De prière sur ali place on to tanga yango. Bon to ko bondela. Gloire à Jésus.
Tout le monde qui s'est passé apôtre Paul abonné pendant Nzambe. Que Nzamba toni seulement na connaissance et la volonté na ye. Yo nanga plutôt apôtre ba volonté na Nzambe mokolo oyo ya année oyo. Même okona mokolo. To bani Nzambe oyo aza apôtre nanga to sala. Azo mnaso nzela nini? Volonté nzali nini? Oui, volonté Nzambe ali loba Nzambe ali volonté na Nzambe. Mais tant que l'apôtre yeba nini o Nzambe ali ngosato sala. Nini o Nzambe bongsi po na tina biso. Po ta bongsi na pla kito po na ngai. Pla malheur te ya kimia. Ya venir à malamu ya espérance. Tato ko bondi le pa na Nzambe. Ne Nzambe amen ko révéler ngo e pa na biso. Ya to ko bondi la prière oyo. Dans le canal Jérémie chapitre 33, verset 3. Avant que la prière apôtre Paul. Avant que la prière, vous avez ce verset, vous avez la prière na biso. Puis tu as la prière apôtre Paul, tu as bon de la yango. Jérémie 33, 3. Bible na biso boy. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Abi invoquer ngai, bon de la ngai. Nako répondre yo, nako yanela yo. Pe nako annoncer, nako lakisa yo, mamba kitoko. La grande chose, oyo oyebite. Tu invoqueras ensemble dans la prière. Vous en posez au ban même nene, nous avons ce point sur l'année, oyo. Bon de la. Vous en posez à révéler des grandes choses, dans mon yo. Bon de la. Yango to bon de la béni Seigneur. Qui va révéler par Nabiso. Puis à continuer qu'on révéler par Nabiso. Des grandes choses oyo biso to yebite. Oya bongsa pour yonangai. Plan na ye, projet na ye, volonté na ye. Nini alingi biso sala, ndenge azo mema biso. Yango ndi a prière otoko bondira na poko yelo. Et tozo croire na kombo na Yesu Christ na maana Nzambe. Nzambe akosunga biso tambola sur la volonté na ye. Ako révéler des grandes choses wana. Ba projet ba plan ou abongsa pour enseigner biso na kombo na Yesu Christ. Ngana déclarer na kombo na Yesu Christ. Mbula oyo. Okomwa des grandes choses ba bongsa pour enseigner na kombo na Yesu Christ. Mbula oyo. Yoko tambola sur la volonté na Nzambe na kombo na Yesu Christ. Mbula oyo. Makambo olito eyokate. Liso monate. Ekota motema te. O Nzambe abongsa pour enseigner yo na ngai. Ekoza révéler na kombo na Yesu Christ. Ndamba kotambusa na kombo na Yesu Christ. Ndamba kokusa volonté kati na liboto na kombo na Yesu Christ. Yanga za posto bonde la pasa force kate na via moto. Ainga mutu yo mukaza na posa yango. Le temps ko bonde na prière toujours la sa posa wana. Toujours ça que toujours présenter mes permission à ça bon mon abisso. Permission à kamba biso. Permission à révéler des grandes choses à bon ce point ça mon abisso. Parce que les gentlemen assez force en la vie à mon côté. De prier de sa permission pendant Nzambe. Amo sa projet na amo sa plan na ye, amo sa des grandes choses ou abong sa point na biso. Ne pas seulement mo sango. Et ça que makamo e kokisa mana kombo na Yesu Kristo. Tant to comprendre ngo, peut to recevoir grâce wana. Peut to moi toujours tambola. Sur le plan Nzambe volonté na Nzambe. Ba projet wana, des grandes choses wana ko kokisa ma. Abo mo nya sna bot na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nzamba zali nzambe malamu. Ali nzambe na bolingo, ali nzambe na nkimbo. Ndio bana kodona liboso nzambe. Nongotanga verset moko. Pono kwa nkurayo na ngai totonda nzambe. Na mukanda pisome. Funga bino na mukanda pisome. Gloire à Jésus.
Puis somme toke dans chapitre na biso. Oh, gloire à Jésus. Ça 36. Puis 36. Ah, on va louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bazo, yeb se soka to kumi sanzan pour tali malamu, pour te miséricorde zo mlen ben bela. Verset 2 peut balubi kan ndengwa, 3 peut balubi ndengwa, verset 4 balubi celui qui seul fait des grands prodiges, pardon, car sa miséricorde dure à toujours. Yé ka wasal ka prodige, bi kama malamu, pe mana yezo mlen ben bela. Verset 5, celui qui a fait le ciel avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Parce que là, ça, ma création en Zambé. Parce que là, sa miséricorde en Zambé, bien, bien là. Maintenant, verset, on a, c'est pas dans ma casse, awa. Parmi, on a verset 25. Celui qui donne la nourriture à toutes les chairs, car sa miséricorde dure à toujours. Yé, on appelle ça, rabilo roulia. Na moto nyonso tout na poso nzoto nyonso tout nzambe apesa biloko kolia na yo na bandeke nzambe mutasala yango apesa biso nyonso nzambe wana babito louer ye to komisa ye. Verset 26, louez le Dieu des cieux. Alléluia. Verset 24, et nous délivrera de nos oppresseurs car sa miséricorde a toujours. Alléluia. Dans le verset 23, celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Il y a un qui humilié. Mais Zamba se souvient qu'il y a biso, asunga ki biso. Babito ton dans Zamba. Peut-être qu'il qui humilié à malade, na situation mon koboy. Mais Zamba se souvient qui. Na ma classe qui se sopa na ngomba kokota. Na misana Yesu Kristo pe akangola ki biso. Pe babi miséricorde na ye ezomina bien bela. Ngala lingi yo loué nzambe otonda nzambe. Otala miséricorde na nzambe na bomo na yo. Na libota na po loué nzambe. O se souvenir na oza basana bomo na yo. Ne va pas na bolamu na yo, mais pona oyo soki so na ngomba kokota. Bona misana ekuluzu. O se souvenir ya so peso ya kolia bien bien Seigneur. Abiso makasi okena mosala. Makasi ya koteka, makasi ya kotambola ya linde nzambe. Totonda nzambe wana. To loué nzambe wana. To tombola kombo na mutelo. Gloire à Jésus. Toi ko bonda comme ça, toi ko bonda pas aller. Loué nzambe wana. Tombola kombo na nzambe wana. O se souvenir na bolamo na nzambe. Na miséricorde na yezo mbela. Babi sa miséricorde dire à toujours. Pambola nzambe wana netola kombo na nzambe, tombola kombo na nzambe na Israël. Santa Karaba, Santa Raba. Mrondo korobo sinta karabashia. Papa yonde se souvena ki tanto ki imeli nzambe. Yo sunga ki biso nzambe, okangola ki biso na oppression mo satana. Na miséricorde na mano nzambe. Te loué na butnelo. Te tomboli comme nzambe. Yo pesa ke bilei na moto nyonso. Na cher nyonso nzambe, merci nzambe, merci. Tikato pambo na nzambe wali provision na biso. Wali ko pouvoir apona ba besoin son nzambe. Moko takoka na yo na likolo na mabele pena se mabele. Papa yonde osuka biso tango nyonso tu. Yonde osunga biso tango nyonso papa. Yonde pesa biso makasi tanto na faiblesse. Opeso makasi nzambe papa. Yonde biki saka maladie nyonso. Yonde tombo la biso tanto na seto ka bati yo tombo la biso nzambe. Na buto to pambolo to netelio yondo seli kope na se o nzambe na ila ya lola nzambo abongwanite nzambe ali ndenge moko lobi le pembele mbela papa to tomboli opona ba création kitoko papa o nzambe papa créative to biso li ba créative no nzambe yo sebis na image opona ressemblance na yo papa pambolama papa netolama papa na pambolo pa ni bote zolanda ngai pona frère zolanda ngai pona sœur zolanda ngai na souffle de vieux péché offert nzambe. Bien sûr que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Tu as respirer nzambe, tu as louer comme na yo. Pour na souffle de vie offert aux amis, tu peux se monter sombi à monter. Yo péché offert nzambe, tu as reconnaissance nzambe na kembo. Si ka to pambolama. Pour na ndekwa di content moment oyo.
tika topambolama mpona se mpona frère mpona mama mpona papa mpona bana de gloire. Santa karaba santa mbranda karaba sinto korobo seke mbranda raba santa rabashia karaba indo korobo sinta karaba sente e baba raba santa rababa ianda karaba santa korobo sinta rabashia mrende kerebe indo korobo sakarababa. Papa to pesio merci papa to neto lio papa to sanjo lio ozali malamu mingwale kitoko nzambe l'incomparable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui dit aime la chose s'accomplit. Papa yondo seprak okabura que me ujande passé owali kitoko nzambe toko comparer na moto mon côté. Papa merci papa comment il est Echdaye yone Adonai je vais Jireh je vais Rapha je vais Nissi je vais Shalom le Dieu de paix. Si tu as pambro na poko elo, si tu as neto na boutin elo, to tomboli comme to adoré comme non papa. Sinta karaba santa, mranda karaba sinto korobo, oh mrondo korobo sindarabashia, mrende kerebe inda karaba santa, ikaraba baba, santa karaba ikorobo sanda, indanda rabasete kerebe, mrende kerebe shiarabasete. Korobo sokorobo sinta rababa mranda raba santa raba bebe tonda nzambe kumisa nzambe pambora pona miséricorde pambora ye wote mta saki yo nanga na image na ressemblance na ye pambola ye pambola ye pambola ye ye aseli kope na se asaki lune asaki soleil asaki étoile tout ça comme na nzambe randa karaba santa Branda karaba pambule potazo ko pouvoir pour ma besoin yo nangai ya mabota soptonda nzambe wana mrende kerebe sita karaba korobo sonto korobo pambule pona sali pona lobiko to juna nzana Yesu Kristo pambula kombo na nzambe mrende kerebe sindara baba korobo sita rabashia mranda karaba santa Hiandaraba indo korobo sakaraba sente. Endenderebe sinta karaba. Karaba santa rababa. Mrondo korobo sinta rabashia. E baba raba sente kerebe. Indandaraba indo korobo karaba. Santa karaba santa. Imbrandaraba sinto korobobo. Oyondo robo sinta rabashia. Imbranda karaba sente rebebe. Ianda karabasente kerebeindo robobo. Oh baba rabasinta karabasa karaba. Santa rabashia. Oh gloire à Jésus. Et bien le Seigneur. Car que bon dépend en Zambé. Et que ton d'arrive au son Zambé. Dans Jean chapitre 3. Nathan verset 14 à 16. Jean chapitre 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ndenge moko Moïse atumbulaki sepa na désert, ndenge mo mwana nzambe esengi azala élevé. Yesu alaki crucifié mpona yo na ngai. Tokotombola kombo na Yesu. Tokotombola misana ekuluzu. Yesu merci mpona misana ekuluzu. Merci mpona croix, merci mpona kilino esopanaki. Alléluia. Na nzela ya makilano tobikisami. Yamaluna 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans ma pesa Yesu Kristo. Na mokili pote nyonso andimeli akufa tazwa vie éternelle. Tobikisama tozwa vie éternelle mpona Yesu Kristo. Mpona sacrifice ya Yesu Kristo. Mpona ete asopaki makila na ye. Tomana kotombola Yesu Kristo, kolouer, koexalter, koadorer ye. Merci pour Yesu Kristo. Mpona misana ekuluzu. Ondime kozala crucifié. Opesaki bomoi na yo. Osopaki makila na yo.
pour te biso bikisama to dans la vie éternelle. Kota kat na relation na papa na yo. Merci kolo Yesu Kristo. Tobani ko tombola como Yesu Kristo. Tombola como na Yesu Kristo. Tobani ko tombola como na Yesu Kristo. Oh sakaraba santa rababa. Mranda raba sinto korobo sinta raba shia. Baba raba sente kerebendo robo bobo. Korobo sinta karaba santa. Mranda raba inda karaba santa raba inda karaba sente. Indondo robo si karaba shia. Mranda raba indo korobo sente rebebe. Ianda raba santa karaba ikorobo saka. Karaba sanda rababa. Imranda raba indo korobo. Yanda karaba sinto korobo shia. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ tomboli comme tu adoré yo. Merci kolos pour na misane kuluzu. Merci pour na kosopa makina yo. Pour na biso biki sama. Toza vie éternelle. Te kote na relation yo na Nzambe papa. Tika te pamora makolo Yesu Christ. Te tomboli okolo Yesu Christ. Le roi des rois. Le Saint des seigneurs. La manne cachée. Les rejetants du roi David. La tête et l'église et les bons bergers. Ouani qui toque au colo Yesu Christ. L'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde. To tomboli au colo son nez, toto sang de l'io. Yone ma casse nabiso. Jésus notre paix. Oh Jésus la justice de Dieu. To tomboli au colo Yesu Christ. To nez to le colo to pambolo na boutenelo. To adore au colo Yesu Christ. Nanzera ne to biki sami. Nanzera to ali pardonner colo Yesu Christ. Makrano epé to la biso sokola biso. Nanzera to li justifié to comme juste le boss nanzambe. O karaba santa. Mranda karaba sinto korobo sente. Baba raba sente kere bebe. Indanda raba saka. Karaba santa rababa. Korobo sinta raba shia. Mranda karaba i korobo sende. Baba raba santa rababa. Mrondo korobo soto korobo sinta. Indanda raba sanda rababa. Karaba santa raba indo korobobo. Mrondo robo sinda raba shia. Imrende kerebe inda raba santa. Baba raba sakaraba. Karaba sanda raba indo korobobo. Imbranda raba sente kerebe. Kureso pambura netura manayo sanjiro manayo. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Yonde makasi na biso, yonde longa na biso, yo ofong la mis na Bartimée. Oh, merci kolo Yesu Kristo. Yo o sekse ki Lazare, zwalo kumu kolo Yesu Kristo, pambola mana yo. O bon wanite ozali ndenge moko lobi de pembe na ebela. To pambolo kolo Yesu, to bosani bola mona yote. Wani malamu mi kolo Yesu Kristo. Sinda karaba, santa raba saka. Mranda raba shia karaba sente. Mrondo korobo sokorobobo. Indanda raba santa karaba. Eyanda raba sanda karaba saka. Indanda raba ikorobo saka. Karaba sente kerebe. Mrende rebe sinta raba. Mrondo robo sakaraba shia. Imbranda raba sente kerebe. Yanda raba ikorobo sikarababa. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bina Saint-Ori ko bonde abana nzambe. Bimi twani ko bonde pana nzambe. Bingo za la concentrer bos na nzambe. Alléluia. To bonde pana nzambe. Avant to kena prière apôtre Paul. Tout en na mukanda Jérémie 33:3, Bimi so invoque-moi. Je te répondrai. Et t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. Bela kombo na ngai na ko répondre yo. Na ko annoncer na ko lakisa yo. Mwa minene. Oye bomba ma oye bite. Alléluia. Banzambe papa.
na kombo na Yesu Kristo na bondeli yo na invoke yo lakisa ngai makambo minene oyo ebombama onga na yebi te oyo bongisa mpo na ngai mpe libota na ngai na mbula oyo na kombo na Yesu Kristo. Yango bonjour sepa na Nzambe banzambe papa na kombo na Yesu na invoke yo lakisa ngai monisa epai na ngai makambo minene oyo ebombama oyo ngai nayebi te oyo bongisa mpo na ngai mpo na libota na ngai na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Bando bondela Nzambe alakisa yo bondela Nzambe lakisa ngai papa makambo minene makambo ebombama oyo ngai nayebi te oyo bongisa mpo na ngai oyo bongisa mpo na ngai oyo bongisa mpo na libota na ngai monisa yango na kombo na Yesu Kristo lakisa yango na kombo na Yesu Kristo. Tika ete omonisa yango Nzambe olakisa ngai na kombo na Yesu olakisa ngai na kombo na Yesu olakisa ngai na kombo na Yesu. Randa kara bondela boni pa Nzambe mrende kerebe sinta karabashia o karabasanta rabababa indanda raba inda karabasanta ekerebe indo korobo sonto mbranda raba sinta rabashia mbranda karaba indo korobo saka karabasente kerebebe e karabasinta raba yondo korobo sikarabasente Ndandarabashia Mranda Karabasanta Rababa Yandarabasente Kerebe Korobo Sinta Rabasente Ndanda Karabasente Babarabasinto Korobo Ndandaraba Indorobo Sinta Karabashia Babarabasente Rebe. Et aujourd'hui, la sous-prière Oyo. Nous avons à Jérémie 33, verset 1 à 3. Tu comprends avant tout comment la verset 3. Ni Ezalaki pas ni Jérémie Ezalaki. Bible sur la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Babi deuxième fois yango onzamba isa Jérémie. Tango azali kaka kokangama na prison, cour à prison. Ainsi par l'Éternel qui fait de ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Babi ndenge nzamba azolo baboye o asalaka biloko oyo o asali biloko oyo o akonsevaka yango et puis asalaka yango ye o azali nzambe abi invoque moi. Donc Jérémie a 4 na cour à prison awa. Mais ça va bien invoquer ngai. Alléluia. Et peut-être place aux allez 4 na sika oyo. Les choses mon genre au kangama bezo ke malamu te. Mais ça va bien invoquer ngai. A bien invoquer ngai. Parce que pour ça là qui ça des grandes choses na yo na ngai. Même temps ma bezo ke malamu te. A bien invoquer ngai na ko l'action des grandes choses, des choses cachées. Oyo yebite. O peut-être kangi yo na ngai na situation wana. O peut-être ko sala ke tout a breakthrough, tout a percer kat na situation na meto invoquer. Akola ki sabiso. Beblo ko zali cacher des grandes choses auto yebite. Nzamba ko la ki sa ngoma bito invoquer to bondela e banaye. Bien na lingi yo bondela. Ngo bondela. Que so situation zali na yango. Bonde panza Nzambe révélé la kisa ipana ngai. Ba minene oye bomba Nzambe o nga na yebite. Peut-être 4 na situation on a yebite. Peut-être na ne on a yebite mais yo bongson pour tsanga bong la kisa nga yango. Bien le Seigneur. La kisa nga na ko bima 4 na likambo olo.
lakisa ngane na kokende liboso lakisa ngane na koperce na kozwa perce be breakthrough lakisa nga nzambe na nkembo nzambe lakisa ngai haleluya o nga nayebi te lakisa nga bine nzambe na nkembo ndenge tobonde epai na nzambe bango bonde pa nzambe bonde pa nzambe banzambe lakisa ngai nzambe na nkembo karabasante na invoke nzambe na Israël lakisa ngai de grandes choses makambo oyo ali caché nga na yebi te kati na station oyo nzambe nalingi yo lakisa ngai oso révélé oyo lakisa kati na station oyo na mbura oyo nalingi olakisa ngai kati na libota ngai na oyo nazolekisa nzambe yo lakisa ngai de grandes choses mambo ebombami kati na situation oyo lakisa ngai oyo ebombami oyo nayebi te de grandes choses ya minene nzambe lakisa ngai karabasanta rabasaka korobosinta rabashia mrende kerebe indaraba santa karaba indanda raba santa raba ikoroboseke endanda raba sinta karaba korobo santa raba nanda raba santa raba hianda raba sakaraba ikoroboseke bebe bondele pana nzamba lakisa yo nzamba lakisa ne o na kombo na Yesu Kristo o ya bongisa vision yango po na yo baplan o ya bongisa volonté ya lakisa na kombo na Yesu Kristo alakisa biso ne au nom de Jésus karaba santa alakisa so place zo ke malamu te na kombo na Yesu Kristo nzambe lakisa so nzambe pa zo ke malamu te au nom de Jésus ambe lakisa nde konanga place so abunga ki na kombo na Yesu Kristo oh papa te bondo au nom de Jésus. On s'est révélé, papa, on l'a qui s'abisso, papa, na kombo na Yesu Kristo. Oh, bon, ça pour un sinabisso. Au nom de Jésus. Karaba Santa Raba. La qui sa frère Zolandangai. La qui sa sœur Zolandangai. Des grandes choses. Où elle y cache Nzambe. On va éviter na kombo na Yesu Kristo. Yo bongo ça des grandes choses pour na bana au de gloire. C'est quand on la qui sa Nzambe. Pour na mula oyo. Pour na situation la qui sa Nzambe. La qui sa na kombo na Yesu Kristo. Karaba Santa Karaba. Mbranda karaba, korobo sinta rabashia, mrende kerebe inda rabasanta, baba rababa, ikaraba sente kerebe, mbranda raba indo korobo soko, karaba sinta rabashia, endende rebe indo korobo saka, anda rababa, mbranda karaba sente, korobo sinta rababa, mbranda raba sente rebe, ye kerebendo korobo si karabasete oh baba rabashia mranda karaba tonda nzapuna kolakisa tonda nzapuna kolakisa yo des grandes choses des choses cachées oyo éviter ongana éviter to aliko pambola nzambe bonde pa nzambe senga nzambe pe pambola nzambe na komona Yesu Kristo pona kolakisa pona ko annoncer des grandes choses des choses cachées na bomo na biso na maboti na komona Yesu Kristo randa raba sakaraba baba Mranda raba ikorobo sinta, indanda raba sente kerebeshia, mranda raba santa raba indo korobo, sakaraba santa raba, ekaraba sente kerebe, o mrondo korobo sinta raba shia, o baba raba sente rebe, indanda raba indo korobo, sakaraba santa, Yandaraba sandarababa karaba santa karaba ikorobo sente imrandaraba sente rebeshia mrondo korobo inda karaba seki bondira mwanzambe bondira mwanzambe tariko bondira banzambe bondira tariko bondira kariko konche ko bonde panzambe bonde panzambe kukanga munoko nante bonde panzambe zara concentre bosna nzambe bondira nzamba la kisayo alakisa na kombo na Yesu randa karaba santa mranda raba ikorobo sinta yendenderebe sinta karabashia omrondo korobo saka karaba sente kerebe indo korobo babaraba santa raba omranda karaba sinta karaba na kombo na Yesu Kristo kati nzamba lakisa yo de choses cachées des grandes choses oyo ebite na kombo na Yesu Kristo banda komona yango na kombo na Yesu Kristo baminene bambo oyo bomba ma yo ebite na kombo na Yesu Kristo
mpona situation nzambe alakisa na kombo na Yesu miso molimo efungama mpona komona yango na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo Santa Karabasaka mona yango na kombo na Yesu Kristo na mwana nzambe ya Karaba Santa Embranda Karaba maminenza mabongisa poinsi na yo mona yango na kombo na Yesu Kristo na deklare ko kokisama na kombo na Yesu Kristo Mbranda Karaba Senterebe oh Mbranda Karaba papa merci na kofungula bana yo miso molimba mona des choses cachées des grandes choses au bon point se bango na mbula oyo katina mabota na kombo na Yesu Kristo Sinda Karaba Santa Mbranda Raba Ikorobo Sinta e baba Raba Sente Kerebe Mrende Rebe Sinta Rabashia o Mrondo Korobo Sakaraba Sende Indanda Raba Santa Rababa Karaba Sente Kerebe Imbranda Raba Indo Korobo Saka Imbranda Rababa Ekaraba Sente Rebe Yende Rebe Sita Rabashia Ombrondo Korobo Ikaraba Santa Babaraba Sanda Rababa Imbranda Karaba Sekerebe Yondo Korobo Sita Rabashia Karaba Sente. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé dans les saints Zamba Amalam. Allez, Zamba répondre à ma prière. Il y a aujourd'hui des grandes choses. Makambo oya bongisa. Oh, nanto monité. Comme il tout ça na situation que ces choses que se trouver na yango. Israël na Jérémie la 4 na prison, mais Zamba bongisa magito point na ye. Place aux alliés ali suka makambo te. Fitri nous allons malamu na kombo na Yesu Kristo. Fitri nous allons malamu na kombo na Yesu Kristo. Ezama amenene oyo bombama o na no monité o za bongisa point sa yo. Pena déclarer makambo na kokisama na kombo na Yesu Kristo. Mundo ka empêcher kokisama te azalite na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Comme tout ça maintenant situation zo l'exasika oyo. Pesa ya difficulté ali a passer. Mais fitiri nous allons malamu na kombo na Yesu Kristo. Kat na Yesu fitiri nous allons malamu. Kat na Yesu ezatu na accomplissement de grandes choses. O na to moite na kombo na Yesu Kristo. Eko kokisama na kombo na Yesu Kristo. Namba kangula na affliction nyonso. Admiso kat na sika na kombo na Yesu Kristo. Peut accomplir de grandes choses à bon sa point na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Allez, Nzamba Kosakate. Nzamba Kosakate. Gloire à Jésus. Nzamba Kosakate. On a plein qui te point ça yon ngai. Plein à malheur-té. Plein à kimia, ya veni, ya espoir. Na kombo na Yesu Kristo. Ya espérance na kombo na Yesu Kristo. Ya onde kokisama na kombo na Yesu Kristo. Ya onde kokisama na kombo na Yesu Kristo. Na déclare plein sa diable. Ils allaient anéantir du corps mon na kombo na Yesu Kristo. Kaka oyo Nzambe. Yango kokisama. Potari Nzambe wali mwana ye. Oh papa, merci, merci, merci. Mais pendant des grandes choses au bon ça pour la barna yo. Merci. Des choses cachées. Oh peut-être aujourd'hui comme mon athée. Mais yango kokisama na kombo na Yesu Kristo. Quand tu révélé en Nzambe na kombo na Yesu Kristo. O révérend na liboto na barna na kombo na Yesu Kristo. Batambo la kat na yango na kombo na Yesu Kristo. Oh krakaraba saka. Santa Raba Baba. Mrondo Korobo Sinta Rabashia. Yo salama pour makama minene na kombo na Yesu Kristo. Nzamba sala pour na des grandes choses pour na exploit avec exploit na vina yo. Na liboto na kombo na Yesu Kristo. Yangonde kokisama. Yangonde kokisama na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Rakaraba Santa Raba. Mranda Raba Ikorobo Sinta. Imbrende Kerebe Indaraba Shia. Oh Baba Raba Santa Karaba. Tonda Zambe, Tonda Zambe, Tonda Zambe. Bonde la langue, bonde la langue. Bonde la langue. Tomura Mungondo, bonde la langue. Tonda Zambe, Tonda langue, Tonda Zambe. Bonde la Munoka Sika, Tonda Zambe, Tonda Zambe. Yanda Karaba Sanda Rababa. Imbranda Karaba Ikorobo Sinda. Baba Raba Shia Karaba Sanda. Yanda Karaba Indo Korobo Sekerebebe. Indanda Raba Santa Karaba Sanda. Embranda Raba Sakarababa. Korobo Sinda Raba Shia. Endenderebe Indo Korobo Saka.
eyanda rabasanda rababa karabasente kerebe indokorobosaka endenderebe indarabasende imbranda rabasaka rababa korobosonto robobo imbranda raba indokorobosinda eyanda karabasanda rababa karaba bondera lang tonda nzambe ikara kumisa nzambe apambola nzambe luwe nzambe eyanda raba inda karabashia mbrondo korobo sindaraba baba yebaba raba sanda karaba eyenderebe indo korobo saka karaba sanda rababa embranda raba indo korobo sinda embranda raba sekerebebe embranda raba indo korobo sonto korobo sintaraba shia eyenderebe inda karaba sanda ebaba raba sakaraba santa rababa. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 1. Tu as la prière apôtre Paul. Alléluia. Prière apôtre Paul. Il y a un autre bon de là. Na compagnie de Jésus-Christ. Tu as prière au Saint-Passé. Et ce qui est quand on a prié au Sala. Dans le Jérémie 33:3. Autre chose infoqué comme dans Zambé. À l'action des grandes choses. Apôtre Paul pas bonne avec nous. Zamba tondi ça. Bandeka Colosse. L'esprit a tous la connaissance à volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. À tous ça bango. Ba tous ça on a volonté. Ba volonté na nzambe ya nini. Ba nini o nzambe lingi point c'est nini nzambe o bongsa point na bango. Ndé mo tanto ko invoquer nzambe à l'accès de grandes choses. À l'exception o bongsa point na biso. À l'exception volonté na yé, des grandes choses à bongsa point na biso. Kena mukanda Colossiens chapitre 1. Oh, gloire à Jésus. N'a pas prière au bon Dieu lango bien le Seigneur. Il va prier moi ma casse tant qu'au bon Dieu lango. Au monde va résister lango. Va prier apôtre Paul. Alinga lango mingi. Va prier na ye. Mukanda Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Oh, gloire à Jésus. Karaba Santa Raba Ikorobo Sinta. Mrende kerebeshia karabaseke. Dans le verset 9, apôtre Paul a bon de la qui peut la Colosse. C'est pour cela que nous aussi, il y en a Timothée. Depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mon prière naï. Abna tika to tika kate pona ko bonde la pansi na bina na robaki c'est passé. Yo ko tika te pona ko bonde la. Ko tika te ko interceder pona libota na yo. Continue ko interceder pona libota na yo. Hallelujah. Nga passe na ko tika te pona ko interceder pona bande ko lingomba. Fona continue ko bonde la pona bande ko GRC ba membre. Nzamba tondi ça. Bangona na connaissance ya volonté na ye. Ba yeba volonté na Nzambe. Ba na connaissance ya volonté na Nzambe. Ba na connaissance ya plein Nzambe. Ba na connaissance ba mami Nzambe abungisa pour na bango. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ba na quatre na intelligence spirituelle. Intelligence mon critère mais spirituelle. Oh oui, tu pas na Nzambe. Gloire à Jésus. Na bondeli na komo na Yesu Kristo. Nzamba tondi sa yo na libot na yo. Na connaissance à volonté na komo na Yesu Kristo. En toute sagesse et intelligence spirituelle na komo na Yesu Kristo. Yo la intelligence spirituelle na komo na Yesu Kristo. Otun sa na sagesse na komo na Yesu Kristo. Otun sa na connaissance à volonté na Nzambe na komo na Yesu Kristo. Yo otambola selo volonté na Nzambe. Yo osala volonté na Nzambe na komo na Yesu Kristo. Na batondisa yo et affecter motema na yo et affecter makanisi na yo et affecter nyonso kosala na komo na Yesu Kristo. Tondisa na connaissance ya volonté ya Nzambe. Tondisa kati na connaissance ya volonté ya Nzambe na komo na Yesu Kristo. Weba ni Nzambe abongisi point na yo. Weba ni Nzambe abongisi point na yo. Weba ni Nzambe abongisi point na liboto na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Oyeba yango na kombo na Yesu Kristo.
oyeba yango na kombo na Yesu Kristo. Ni nzambe abongisi mpo na ntina na kombo na Yesu Kristo. Yo oyeba yango na kombo na Yesu Kristo. Tako bonda bonde panza bonde panza bonde panza be. Bonde panza be. Banzabe tondisanga na connaissance ya volonté na yo. Tondisanga na connaissance ya volonté na yo. Tondisanga na connaissance ya volonté na yo. Au nom de Jésus. Tondisanga na connaissance ya volonté na kombo na Yesu Kristo. Tondisanga liboti na connaissance ya volonté na kombo na Yesu Kristo. Bonde la bonde panza be. Santa Karaba Santa. Mranda Raba Indo Korobo Sikarabashia. Baba Raba Santa Karaba Sente. Rende Kerebe Indo Korobo Sokorobo. Imranda Raba Santa Raba Inda Karaba. Karaba Sikorobo Sente. Baba Raba Sinta Rabashia. Mranda Raba Indo Korobo. Korobo Sikaraba Sente. Nindanda Raba Santa Karaba. Yeke rebe indo korobo si karaba santa. Baba raba shia raba santa. Baba raba indo korobo sinta karaba. Alléluia. Et aussi simple, sur quelques minutes, bien le Seigneur. Dans le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous avons marché de la manière où elle est digne au Seigneur. Alléluia. Nous avons bon de Jésus Christ. Nous avons tambour de la manière où elle est digne au Seigneur dans comme Jésus Christ. Nous avons connaissance de volonté. Nous avons tambour de la manière digne au Seigneur Jésus Christ. Puis aux agréables pendant la commune de Jésus-Christ. La grâce dans Zambé. Zala agréable pendant Zambé on a commune de Jésus-Christ. Yo aussi plus en Zambé na commune de Jésus-Christ. Foi na za ko tele na commune de Jésus-Christ. Poto se plus en Zambé ta monyoso. Aux agréable pendant Zambé na commune de Jésus-Christ. Ndeto bondere bongo. Alléluia. Tonda Zambé. Pamburanzambe. Randa karaba santa karaba seke. Mrende kerebe sinto korobo sinta. Iba baraba shia karaba sente kerebe. Mrondo korobo indaraba santa. Baba raba sente rebe indo korobo. Karaba santa raba sanda. Mranda raba indo korobo si karaba seke. Indanda rabasita rabashia karaba indo korobo sanda rabasanta branda rabasa karabasaka anda raba indo korobo sonto korobo sikarabashia. Oh gloire à Jésus. Abonda point sur le Seigneur. De côté prière au apôtre Paul Saint prochain. Pour te tendre ce coquille. Papa na peso merci na tombo le komonayo. Ozali nzambe malamu. Merci na bana bari kontina butero be moto nyonso kolanda programme o papa. Merci na ngurunyo kwa bo mona bango na kombo na Yesu Kristo. Pona peso merci na ko toni se bango na connaissance ta volonté na yo. En toute sagesse, intelligence spirituelle na kombo na Yesu Kristo. Va marcher digne Seigneur. Il va être agréable pour papa na kombo na Yesu Kristo. Tika ete mbura o marché digne Seigneur na kombo na Yesu Kristo. Yo sala makambo ko sepisa nzambe na kombo na Yesu Kristo. Oza agréable pa nzambe na kombo na Yesu Kristo. Etambuliza na malamu na kombo na Yesu Kristo. Nzamba sungano nzala molimo santo. Ya kutambula selo volonté na ye. Na kombo na Yesu Kristo. Amba suma mabote na biso. Asunga lingomba. Ya kutambula selo volonté na ye na kombo na Yesu Kristo. Nous allons digne Seigneur au nom de Jésus qui Nazareth. Naliko bonda point na yo. Pambora mana komona Yesu Kristo. Zamba batira na komona Yesu Kristo. Kimi umena kata ibota na komona Yesu Kristo. Bika na makile na yo. Bika na mikuwa na yo. Bika na nzoto na komona Yesu Kristo. Bika ko bana mo tout na makolo na komona Yesu Kristo. Que te makile Yesu Kristo e protege yo na ibota mo bimba.
Na kombo na Yesu Kristo na déclare zali kat na yo. Avec zali kat mukiri o na kombo na Yesu Kristo. Yo ali plus que vainqueur na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ali pour yo muto za contrôle zali te na kombo na Yesu Kristo. Papa merci. Na nyonso sa na butelo. Maintenant ndiko zali connecté na programme o. Pamora na kombo na Yesu Kristo. Butelo za buta malamu. Bula malamu pe ko lam malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Ndeto bonne bongo. Amen. Amen. Nous commençons à souka bien le Seigneur. Te kuta mu kona dimanche l'église na bandeko oyo to sambra elongo na GRC Grace of Life Church. Pelanda biso pe na Vision Plus TV na programme biso. Il y a kit d'adoration et de malamu kobo santé chaque jeudi à partir à 20h landa biso na Vision Plus TV. Et puis vendredi à partir de 22h landa biso kobo santé olanda biso na malamu. Et partager la vidéo avec comme sous ou s'abonner aux amalamés. Lobby bandeko à GSC, toujours intercession à partir de 18h en ligne. On va connecter à partir de 18h pour intercéder pour nous ensemble. Tout comme dans le programme de Bisso. Le Bisso, moi, toujours le temps à comboter. C'est dans le programme où comment on peut passer le temps à combo. Mais toujours le temps à combo. Mais qu'on a tout le temps à combo. Amen. Autant que bon tout le temps à combo, on va faire des commentaires. Puis on va poster la suite prière. Tout ça, lango. Micro. Tu as déjà pas pambra na commission que ça. On a besoin de temps. Oyo. Merci mille pour la fidélité na yo. Yo za la compte na Vision Plus TV tant on sur le landa beso. Ça va pambra yo. Tu vas être reconnaissant. Na tant on zo ka se sacrifier ka pour na landa beso. Et puis Nzambe a continuer ko sa bolamu. Yo na le boton ba. Merci mande ba ko ba za elongo na a moi na pe le boton ma sœur Belas. Audrey et famille za ba pambra bino. Mama Titi. Tout ce qui a bye bye. Son excellent.